Batunios na posa ya musique na biso bakoti na YouTube Prophète Jonathan officiel Prophète Jonathan Bikam officiel au monde na biso na kata YouTube ma toza na nzela tozotambola justement tozopesa kaka annonce télécharger côté na YouTube télécharger banzembo au pamboma mais là on gratuit mais là on a code côté télécharger banzembo ils ont na mariage au betiango na jour anniversaire festival moro boy betiango et ça la bien ils ont maté amour ils akuna ils ont bien kati tie sous liboso okomona ndenge okopambwama yayae anga tika nyonso ya mokili ngalanda na ngai Yesu Masia yende azali lisekwa ya bomoi na ngai elike abayebalike epa na ye yeleleleleya kumisama Yahweh Sanjolama. Donc télécharger massivement, s'abonner massivement aux ADCT. Là, en fait, Jonathan Bikam. Moi, je suis un sur le salon de Zambie. Donc, c'est ça. Nous avons justement pour nous faire un colo. Nous sommes là, ils ont bien pour nous faire tenter ça, moi bien. Donc, ils ont un là. Tous autres tambours là. Tous autres là, la biso. Nous sommes là, tout ça abonné. Nakoma sika pona yo nakoma sika pona yo nakoma sika pona yo molongoli sani na ngai ya malikuma ya sama mopesi solution ya makambo na ngai akamatanga lokola Lazare abimisinga na kati ya kunda na yo nazali reserve oyo ya Nzambe tata abombanga mponelanga na ye na te ya lisa naza nanu mwana abombanga lokola ye nasosoli Yesu azonga lokola mosikoli ya bato bazanga on a comme sur la balabala maintenant bonsoir ça va moi bien déjà non quand bonsoir. Ah, Pechona. Ah, boulevard. Boulevard.